Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bino bande ko bozwi libaku ya kolanda émission na bino to kondola émission en population wana na bandaka mbote na bande ko na biso bazwami na mikili ya bapaya na mikili ya poto na République démocratique du Congo bozali bande ko bolanda biso à travers 26 provinces à partir de Kinshasa. C'est to kondola banani bande ko balandi bobi bino moko ete paix à son nom Kondo Pierre Lumbi, Oyazalaki Mokambi, il y a un mouvement social, Alliance pour l'alternance, voilà, Alliance pour l'alternance démocratique, Azali Mokambi Nango, Kasi Asila Okene depuis le 14 juin 2020. Tout le bas qui était, tout comme on a Nangambo et ensemble pour le changement, na Moïse Karatumbi, na Bandeko, Bazwami, na mouvement Wana. Bakolo basuli lo bamo côté to komitu na lelo yo to ki bande ko bandi ko luka dialogue salema ndengene ba ko sala forum pona masolo ya ba ponami ba élection mais nangambo na bango to komona ka silence to lo ba ki te sengeli to se déplacer to ya isika bango bazwami na siège yango bozali ko constater to zali na même décor te to zali na décor oyo zali ko l'accès to zali epa na bango awa na kitambo poto beta masolo na oyo tali actualité ya mboka na biso pe to eba sima ya Kondo Pierre Lumbi mouvement social ezali kotambola ndenge nini ensemble pour le changement tilelo ibonga ya secrétaire général yango nana ko kamba yango na ngambo mosusu Moïse Katumbi azali ko kanisa nini na yango to kutani lelo na oyo azali rapporteur national pe cadre mouvement social ndenge to lobaki alliance pour l'alternance démocratique to kobeta masolo na mona mboka Bosco Mongbele oyo to kutani na ye awa to beta masolo na ye mbote mona mbote ndeko Flavia. Mais l'autre qui était mouvement social Alliance pour l'alternance démocratique, est-ce que ça a évolué malam dans la carte interne? Est-ce que santé à partie à mouvement la bino est allé malam ou relation entre bino n'engatika bino bana? Est-ce que ça allé malam parce que tout le monde a si maya mukambi tango akendaka ba mouvement belé kufaka et kufaka et comme soit tout le monde peut dédoubler les sous monsieur bimi mais est-ce que bino moko botrena ba moko simanai? Ya solo na sepeli na motuna wana biso to tikali na bomoko ndenge na uti koloba to leli papa to pangusi mai na miso pe to telemi po ete to koba mosalo ya tikeli biso bongo biso to sanganaki na cadre ya bureau politique élargi to monoki ke oyo ikon na biso akei to kokoka jamais ko remplacer mais il faut moto a succéder bongo to kendeki mosikate to talaki ndenge parti eza structuré to monoki ke azalaki na ba vice président bongo moko ya ba vice président yende azalaki préséant eza bongo camarade de président Yves Mobando Yogo yende bureau politique élargi a tombolaki pour que aeba ko succéder na Kondo président Pierre Lumbi. Na koloba ete toza kimia oyo ba expérience malheureuse ndenge uti ko sala allusion na ba parti mosusu ba leader bakenda parti Elemba parti Elimwa biso to sali oyo balobaka que les erreurs des autres nous servent de leçon mabunga ya ba misusu pona biso tozu yango comme mateya yango wana kimia ezali tozali boke moko pe mosana biso ezokoba système aliso likolo aliso toyoka ki banungu nungu ete bitumbezala ki na otali succession ya ebonga ya secrétaire général est-ce que okoki koloba penza sembo na population ba kolanda yo koloba teke kimia pona kokumisa ya bino parti mais lobi tokoka ete mosusu abimi est-ce que vraiment ya solo otali koloba leloba moko po ete toyoka ki basusu balinga ba succéder moi bitumbezala ki wa te ndeko Flavie bitumba ezate pe ekozalaka te nalingi na rappeler na bandeko baza kolanda liloba moko Kondo président Pierre azaka ko zongelango na ba réunion na biso azaka koloba pona ye mboka po ezala vraiment na démocratie il faut ba parti politique et tambola na démocratie bongo biso toza moko ya barar parti politique oyo na kati makambo etambolaka na lolenge ya démocratie c'est-à-dire liberté d'expression c'est-à-dire que ba ambition eza exprimée à tout moment mais pas en désordre po eloko ebomaka nde désordre bongo mpo na succession ya Kondo bitumba eza te na koyebisa yo na réunion oyo ya bureau politique tango bapesi biso rapport pe bapesi biso proposition
biso nyonso par acclamation tobetaki maboko ke président Yves Mobando a succédé na ye. Toyebi ke Kondo tango akei azalaki pe secrétaire général ya kota kuna pe mama likambo zali bon kuna nde toko kota mais pour la succession na ye na parti na biso na mouvance MSAAD nzambe azali kolo na zoloba ba camarade o tozaki na bango na réunion baza bitumba ezalaki te eloko moko te parce que tango Kondo azaka na bomoi tango akomaki ministre d'état tant que na élection en 2006. À quel ministre d'État Nana Simbaki parti, vice-président Yves Mobando. Tant que commis conseil spécial à chef de l'État, Nana Simbaki parti, vice-président Yves Mobando. Yé atalaka ekolote. Ozomono. Pe na niveau ya parti okokuta wa biso nyonso toza baluba, ba Congo, ba Swahili, tout le monde tozawa. Et puis a forma biso lokola libota lokola bandeko. Famille biologique na ye a força montote mais azana bana misupe bazala ba ambition politique po bakota na parti ezaki na nzela na ete atindi bango pala sek abi soki bolingi bokota na parti boyeba ke secrétariat exécutif national eza secrétaire exécutif national honorable Bolengete adhésion na bino kuna wana moto ya ba principe ndeko tribalisme pas na compte des athées donc awa na koyebisa yo a préparer ki bana te ba remplacer ye biso toza famille oyo politique oyo toza contre ba anti-valeur bongo tribalisme za pe moko ya ba anti-valeur voilà mais sikoyo bokei na ensemble pour le changement na Moïse Katumbi wapi azaki secrétaire général uta akinda to éviter ceux qui assemblent pour le changement Moïse Katumbi kufa to pe zalaka pour être batu mingi bayebaki mouvement wana bayebaki parti politique wana to pe regroupement wana à travers Pierre Lumbi uta akenda babeta ata suma solo nango te akenda na code ya na ye to pe atika yango mais moto kozonga zokokate te ndeko Flavien la population ya songi te ya ramtona population te na banza belé ya bato peut-être bazolanda actualité te soko la bazolanda actualité bakomono ke na bandela na sanza oyo ba mama ya ensemble pour la république bazaki na Fatima bazalaki na matinée ya bango politique na bango ngala zalaki na kenaki o représenter parti na biso soki bakolanda bakomono ke toza ba grand rendez-vous ezo salema ensemble pour la république eza mais la vérité est que toza na ba démarche administrative pour que parti ezala agréé ozomono alors lokola biso pe toza bato tolingi mibeko pe tosaka mibeko yango wana tozozela ba démarche wana esila pour que tofungwa masiko omono o sentir vraiment que o nzoko afungwami oyebi nzoko soka kotelanga ndeko Flavien ha oyeta après 3 heures du temps après 2 jours une semaine okoyeba nzoko alekaki awa tozosala nde oyo tobengi tobongisa mikanda oyebi makambo ya covid-19 oyo na baconfinement yango eretarde makambo makasi ndenge nazoloba awa bamilitante mpe bamilitant ya ensemble pour la république bayebi alors yango nde retard oyo biso tozwi yango wana kala te makambo badémarche sur le plan administratif ekosila mpe tokokota na kati na bamouvement ozomono donc ezali toza na bomo na Lamuka c'est vrai ensemble ebonga ya quand ndebo ba alternance ezali kotambola ya Lamuka et oti pa Moïse Katumbi et qui pas Jean-Pierre Bemba et longo qui pas comme pas ya nani Martin Fayulu et puis donc ekotambola tambola mais ensemble pour la République pour na kolobaité mouvement la bino pe mouvement MSAAD ba santa binoté on a gagné parce que beaucoup bomba beaucoup zilana bozo mikanda po bobe misanzoko o akomonana nzoko ngo pe yo mona lem soit après 2023 beaucoup mikolela lisusu te ndeko Flavien na banza eza ko dépendre na lolenge nini tolingi koloba par expression uti koloba ba sonta bisote biso utokala
na makambo etali politique biso toyaka na contribution na biso contribution ya makanisi ya mayele oyo mokili akoki komona yango boye te na miso peut-être akoki kosentir yango te mais bandeko oyo toza na bango banda G7 oyo taka mpe rapporteur na G7 oui na G7 nalaka communicateur tolongo G7 tokomi na ensemble pour les changements tolongo ensemble pour les changements tokomi lamuka bayebi ke biso toza bayebi ke biso nde mosisa moko ya bamosisa tozaka mosisa moko te mais ne elongo na bandeko na bacontribution na bango ntango tosangisi moto epeli donc nakoyebisa yo ke na lamuka biso toza actif parce que vision wana ya lamuka baobjectif wana ya lamuka eza baobjectif noble oyo biso toadera na yango mpe tondimaka yango ti lelo ata ko élection ndenge eyaki kosalema eyebi na baposa na biso ekokisamaki te donc tozali parce que après yango nde tokɔtaki na opposition républicaine biso ata porte-parole opposition mpe akoyebana te mboka ekotambola sans porte-parole opposition tantôt bakoloba Moïse Katumbi tantôt bakoloba Jean-Pierre Bemba tantôt baloba Martin Fayulu babi te ye azozela nano vérité des urnes donc mbilinga Congo ozotambola boye parce que bino bayi politique bokosunga population te na politique bokosala est-ce que eloko ya motuya mpona kosunga mboka oyo il faut porte-parole azala na banza posa ya porte-parole eza kaka posa ya organisation posa ya ordre ekoya ndeko Flavien ekoya mais oyo eza ya motuya eza ke biso lelo toza na kati ya opposition républicaine eza opposition ya botongi ntango bakambi bazokamba mboka biso toza wana te mpo tolobaka ntango nyonso te négatif esimbi te biso tozana mpona koloba makanisi ya bakonzi yango oyo bongo biso tomoni ke eza malamu me bobakisa boye to tomoni ke bakonzi mpona likambo songolo bozwi nzela mabe biso tomonoki ke nzela malamu yango oyo tala opposition biso tozosala yango wana bato oyo baza kolanda ifo bacomprendre yango mboka na biso lelo tosengeli ete tosangisa baénergie tosangisa bwanya tosangisa mayele pour que mboka esala nini ekenda liboso yango nde approche wana biso tozana yango oyo peut-être bato mosusu baomona on dirait que tolali baosentir biso te on a retenir na otali ensemble pour le changement na Moïse Katumbi après mikanane to koyeba secrétaire général to pe en attendant parce que Père Lumbi azalaki wana ti akoluka bokoluka bobongola yango azalaki meliwa pe ekutaki ye mais kasi simanae nani akoki ko kambale poste wana ya secrétaire général na ndenge na komona architecture parce que kuna na komona pe bato ba ebele o ba pe na ambition bato bakobomana wana sima Père Lumbi ndenge yo komona bokambemi ya secrétaire général ekosala emaka ndenge nini na badinosaure baza wana ebele wana te ndeko Flavien nga nazokitisa mitema na bato mpe motema na yo mpona koloba boye bitumba eza te oyebi disparition ya Kondo Pierre Lumbi esali motu nyonso pasi na président Moïse Katumbi na baprésident nyonso bakulutu na biso bapapa na biso bango nyonso tout oyo baza membre ya ensemble pour la république et que lelo motu nyonso azoloba il faut to honorer mémoire ya papa Pierre Lumbi et la bonne manière ya ko honorer mémoire ya papa Pierre Lumbi ezali totikala bomoko lokola ye alingaki tozala bomoko autour ya président Moïse Katumbi pour que toyeba ko contribuer pour ete mboka na biso esala nini etombwama wana ya motuya yango wana na yango nakoyebisa yo mpe nakoyebisa bandeko balandi nyonso ke poste wana ya secrétaire général président Moïse Katumbi na bandeko nyonso oyo toza na bango au cadre ensemble pour la république bandimi na mitema na bango ke poste wana ekoasime yango kaka moko ya bana ntango na oloba bana c'est-à-dire des enfants politiques oyo ya Pierre Lumbi donc
oyo akokoma secrétaire général ya Ensemble pour la République akozaka na libota politique ya Pierre Lumbi pe déjà masolo esi esolami. Alors mpona kosukisa lelo yo omoni les 13 personnalités bazobeta masolo okutana na bayi politique mpona koluka ndeni ni consensus kosalema talema ponami ya 2023 tomoni mpe forum oyo ekotala pe réforme réforme électorale na nzela ya université à Liège efungwamaki ekangami mpo ete bamisu bakoti te bamoni absence ya bandeko ya FCC ya cash ya AFDC ya Bahati Lukwebo et puis bakomona bamisusu bazali te Martin Fayulu na bozongi na ye azalaki wana. Alors position na bino lelo yo Ensemble pour le changement, position Moïse Katumbi ezali nini vraiment concrètement? Ndeko Flavien, merci na mutuna na yo na banza motuna na yo epesi pe biano ya liboso forum ezo salema objectif nango ezani eza que na 2023 maponomi esalema ya kitoko koleka esalema ki na 2006 ya kitoko koleka esalema ki na 2011 ya kitoko koleka esalema ki na 2018. Est-ce que objectif wana ndeko Flavien eza mabe na banza eza malamu yango wana na koyebisa na bandeko balandi que Ensemble pour la République eza partie prenante masolo ndeko Flavien ndenge tolobaka na Kinshasa eza eloko malamu moto aboyaka masolo aza suspect aza mobomi aza mopanzi aza destructeur biso tondimi masolo wana masolo ya partage ya gâteau te po bandeko ba côté lemela balobi mais il faut ça le cadre institutionnel ba masolo wana ya ite po Moïse Katumbi sengela zonga et sengeli te po Jean-Pierre Bemba zonga Vital Kamerhe azonga au moins ba oyo bazali mo ba problème mo moke na justice ndeko ba okene koloba kuna pona réforme électorale. Bon réforme électorale ezako kabula gâteau te biso toza victime ya mbeba oyo esalemaki na baélection oyo elekaki na 2018 mouvance MSAAD tozwaki badepute ebele ndeko Flavien ngai nazalaki moko Moïse Katumbi aki écarté oui voilà tozwi badepute ebele mais na nsima na yango bainvalide ebele ozomona Moïse Katumbi candidat président na biso azalaki écarté. Ça veut dire que oyo ezosalema lelo eza mpona intérêt général totika biloko wana na 2023 bambeba wana ezongela te ozomona donc toke kuna mpona kokabola gato te oyo bato bazoloba makambo wana eza babidongolo miso eza bato oyo balingi teke makambo ebongisama bazozwaka baprétexte yango peuple oyo azolanda biso ayoka bango te kuna Ensemble pour la République eza représenté na ndeko Christophe Lutundula. Alors, pour nous qui ça vraiment les derniers mots nayo, tout le monde passage pour le cadre de développement, aux alliés rapporteur provincial, il y a Mongala, porte-parole plutôt, il y a gouvernement provincial, il y a Mongala, tout le monde qui au Kotambola Nandeko Umberto, au Yopé, azali ko faciliter le développement dans le secteur agricole, dans Mongala. Boya mama ki na Mondele oyo azali na ambassade ya Serbie bakoloba ete azali chargé d'affaires quand même masolo ndamona ki kuna lekai mwa malamu parce que caméra na biso ezalaki wana oki kopesa biso mwa impression ya suka na otali développement ya province ya Mongala poto suka wana za dernier mot na yo et puis gouverneur akuna na base ya kolanda ndeko Umberto yo sale allusion son excellence monsieur le gouverneur ya province ya Mongala apesa ki mandat ya kolukela kabiso ba investisseur mandat ya koluka bao yo bazana posa ba ya ko investir ba créer ba société na Mongala po bana Mongala pe bazwa misala to tondi e botondi pambate moko ya mbano na mosala na ye yango wana kutisi biso na chargé d'affaires ya ambassade ya Serbie to utaki ko yamba makuna pe to solola ki masolo to sololi ya liboso total qui possibilité ya jumelage entre ba ville na biso ya Mongala pe ba ville na bango ya Serbie. Jumelage eza loko ya mutuya, jumelage eza bokutani ya deux peuples pe jumelage eza na ba avantage belé. Moko ya ba avantage eza nini eza que bango baza prêt pour que ba pesa ba bourse d'études
na bana ba jeune na biso oyo ya province ya Mongala ya mibale tosolaki makambo ya Milona boyebi ke biso Mongala tozali province réputée agricole à cause ya mabele ya biso ya kitoko. Serbie bazana expertise bazana ba semence améliorée et tomonoki que na bango e kozala malamu basunga biso na domaine wana yango pe tosolaki masolo wana donc to sepeli na yango mingi parce que côté Serbie élection utaki ko salema gouvernement ya sika eza en formation mais chargé d'affaires a rassuré biso que a ko transmettre ba posta na biso province ya Mongala na gouvernement serbe toyebi ke mokonzi na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki pe kuna bongo biso province ya Mongala toyebe kokoba oyo tata mokonzi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungolaki na o etali relation ya RDC na Serbie. Voilà bandeko balandi to bana bino te singeto beta masolo bo constater que to yambaki pona bino mwana mboka Bosco Mombele o azali rapporteur national P cadre ya mouvance MS ADD mouvement social Alliance pour l'alternance démocratique to zalaki na siège na bango na Kitambo pona loba ite plateau populaire to se plaza partout awane to ko beta masolo na ye to kabwani to kota lobi na invité mususu to beta masolo Congo pour que la mabota na bino. Babenga Kaye, honorable député proche na population, yenani honorable Franck Diongo Chamba. Oyo, azali kolembate pona koyamba ba kinonyo sobayela kaye ba doléance na kati ya bureau na ye na avenue de l'enseignement. Boyeba que mardi le kaki ayambaki ba travailleurs na ba syndicaliste ya STP oyo dalaki onatra ba yaki pona ko dénoncer spoliation ya ba terrain na bango. Na monoko ya oyo azali président intersyndical mwana mboka Armand Osase batalisaki pe baremetaki memorandum na bango na honorable Franck Diongo Molobeli ya peuple po ya bana kokomisa badoléance na bango epai ya ba autorité oyo bazali kokamba. Tango azwaki maloba honorable Franck Diongo a félicitaki bango d'abord pour la démarche oyo basali ya koyebana ko revendiquer ba droit na bango surtout na mboka oyo tozali kobenga état de droit aprometaki bango kolandela dossier na bango oyo tiba ko obtenir gain de cause. Na félicité bino ndenge bozo s'organiser pona kobunda pona intérêt ya onatra na autorisé bino na zui engagement ferme devant tous les travailleurs de l'onatra yava bino badege na bango que dossier oyo bo déposé nga yango na lati yango po nasala lokola naza aja onatra. Mokolo ya mercredi wana ezalaki marathon pour plus de 5 délégations baketaki mokoka na siège ya MLP na avenue de l'enseignement na bureau ya doléance ya mwana mboka Franck Diongo. Tout d'abord ba maraîchère ya Kisenso oyo basalaka bilanga plus de 200 mokoka bayaki kolela terrain na bango ezali spolié alors que bavanda wana depuis plus de 40 ans banda temps ya Mobutu Sese Seko. Bango pe baremetaki badoléance na bango epai ya Franck Diongo oyo promettre ko s'investir pe ko s'impliquer pour na solution emonana. Biso tozali ba maraîcher ya centre maraîcher de Kisenso yango ezali na commune ya Kisenso na kati ya ville de Kinshasa. Tokoloba d'abord merci et pas ya camarade président Franck Diongo oyo ayambi biso pona toloba ba doléance na biso. Depuis 2012, groupe moko ya ba soldats sous la conduite d'un colonel de la police ba yaki pe ba bebanaki ko benga na biso tolongwa na esiko to sala ka bilanga. Esiko to zali ko sala bilanga ezali bongo esika oyo l'État congolais en alliance avec la coopération française bapesaki biso poto sala bilanga yango pesala ki ofelete puisque maraîcher moko na moko apesaki so moko ya 30 zaï pona kozwa esika asala bilanga tolesaki ville de Kinshasa pendant 40 ans kasi na 2012
bayaki babengana kibiso les sabane zate moya kotangisa bane zate tozokoka kofutela bandafu te vie na biso compétent de difficulté makasi. Est-ce que papa banda yo bota miti okomi boy oso mona armée te kama bele ezwili mabele wapi oyo ezali munduki oyo nazwa kuna na kobeta mao na betama na bilanga wana donc yango lelo biso toye epai na yo biso ba jeune po nga soki na telemi eza po bilanga ndeti esali ke na telema nsima na bango batravailleur ya Pullman bayaki mpe mpona kodenonse licenciement abusif oyo ezali kosalema na ngambu ya oyo azali DG ya hotel oyo ya munene na République démocratique du Congo. Je vais dénoncer le groupe un réseau de mafios qui gère le Pullman. C'est un réseau de mafios. Ils sont là pour nuire le social des peuples congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans l'état de droit. Voilà pourquoi nous sommes venus dénoncer ce groupe. Nous étions à l'hôtel à peu près 600 employés. 600 employés. Avec le contrat de durée indéterminée. Et M. Frère Marc, le directeur général de Pullman, faisait le chasse à l'homme. Nous sommes partis à la maison pendant la période de Covid. Il nous a promis, comme nous sommes en crise, vous devez rentrer à la maison. Il va nous payer les $200 pendant la période de Covid. Il a payé ça, les primes uniques pour les employés. Et nous sommes allés à la maison, il a payé ça une seule fois. Le reste des mois, il ne paye pas. D'emblée, il nous a appelés après 2 jours. Il nous a appelés pour nous révoquer. Il a résilié nos contrats. Malgré to perdre bandafu to vandi na pasi to andiraki to démissionner te Marc frère azarebe papa na muna mutu mutima mabena nsima na bango mwana mboka Frank Diongo alalaki te ayambaki lisusu ba ancien élève ya école nationale ya finance oyo bayaki pe na memo na bango mpona kotalisa lolenge bazali marginalisé na société misala ezali komonana te. Honorable na bureau doléance toyaki kotika doléance na biso ndenge tobengi yango, c'est-à-dire toyoko exposer problème na biso toza banani biso tozali ba diplômé école nationale des finances awa omoni liboso na bino awa ezali ba promotion nyonso représenté de 2010 à 2019 toza na bato basalaki impôt, bato basalaki douane, bato basalaki budget, bato basalaki assurance na biso nyonso omoni awa toza ba technicien en finance publique. Oh, il fallait qu'il travaille dans la carte d'institution, c'est-à-dire l'administration, et la régie financière. La régie financière totale, DGI totale, DGDA totale, DGRAD. Mais bisoyé, nous avons papa, c'est des bandits depuis 2010. Na kao yo ba uti ko sala assurance. Biso fait tous en carte mais il est l'autre là. Yango to sengi to yaki ko poser problème na biso. Et pas ya honorable femme Diongo, to yebi aza papa solution. Azwa ki problème ya bato STP. Le gouvernement passé, na oye, bayebi likambo na biso mais bazo fan de la dossier. Toye ko le bosso honorable Frank Diongo, azo sala makambo ezo mona, diplômé en finance publique, mais on me paye $10 par semaine. C'est donc $40 par mois. C'est insignifiant. J'ai les enfants, j'ai une maison à payer, je dois payer le loyer. Toujours proche de la population, honorable Frank Diongo, très ému à promettre à Bango de s'impliquer pour la solution et mon analombango. Combattre la criminalité, la prostitution, c'est donner le travail à la jeunesse. Garantir l'avenir de la société, c'est donner du travail à la jeunesse. Et puis, protéger un peuple, comme protéger la population, il faut protéger sa population, formation, il faut ça information, il faut ça une. Mais il faudrait que vous ayez un comité peut-être de 7 à 10 personnes, où vous avez un président et un coordonnateur, vous avez déjà. Donc, alors ces bureaux-là, les Bakubanda au Hollanda.
ezalaki pe tour ya bayeba salaka ba Pierre Tombal en face ya Fikine tozali bongo na commune ya Lemba bango pe bazalaki surpris comment na terrain na bango ezala spolié toloba batekeli yango privé moko oyo il faut atonga station service pendant que bango bazali plus de 3000 oyo baliesaka mabota esika oyo balingi babenga na bango pona privé moko oyo akoengage ata 10 personnes te. Document à l'appui basigné déjà pétition pona kodénoncer spoliation ya esika oyo bafanda depuis plus de 40 ans batushaka bango te. Menace ezali kouta na ngambu ya babourgmestre oyo bakota na Lemba. Nangamu na ye mwana mboka Frank Diongo aprometaki bango ko s'impliquer toujours pour la solution emonana oyo nyonso ezali kotalisa lolenge mwana mboka Frank Diongo azalaka proche na population pe asalela bango babulamo tozali ko se rappeler na terrain ya football oyo a récupéraki tango ifalaki batia batol pour na kotonga ba station après négociation na vice gouverneur terrain oyo ezonga na mabele ya ba jeune ya barombo molobeli ya peuple ya solo azalaka boye po soki bato bazali kopesa ye confiance boye ezali kotalisa ete azalaka toujours proche na bango pe soki alobi esalamaka. Bureau ya doléance ya mwana mboka Frank Diongo ezali pe ouvert pona bakino nyonso oyo bazali sujet ya ba injustice pe ba terrain ezali spoliation lokola ekomi mikolo oyo na ville province ya Kinshasa. Ma mission TV, le miroir du monde.